Bonjour, c'est l'ambiscan sur besoin ba maman nangai, ba papa, bato balinga ya makusa, bato balinga kolia, bato balinga kolamba na ye lisusu ndeka toyokanaki. Nde na lobaki ke na banda koyaka na eza ba biloko déjà bosi bolamba, bosi bolia. Menga na ye pena expérience nanga temba maman, eza mabete to meka un peu ko partager. Pona lelo na elibino matembele tozolamba matembele mutu na mutu aza ndenge na lamba matembele mususu ya bouillon matembele mususu ya kokalinga matembele mususu ya kobobola mususu ya kotokisa donc eza sorte na sorte ngasko na elibino expérience nanga na lambaka matembele na biso ya lelo tozolamba tozona matembele na biso comme d'habitude boyebi matembele oyo ezalaka mukonza bandunda. Donc mukonza bandunda tozana lelo tozosala pona kosala matembele na biso toza na poisson Thomson na biso nde mu boyebi ye pe tokolemba ete na Congo tolia na ba poisson nyonso tina poto tozokonia kolia ye toza na mbisi na biso ya kokauka wadeza mungusu na sina sokoli na bongisi toza na ndembi toza na litungulu oignon toza na tomate toza na ail toza na muscade toza na kibe na biso ya bouillon toza na poivre noir toza na sel na biso tokozanga te kotia feuille na biso de l'oreiller na kati et puis na huile na biso tokomona ngo na sima. Alors ce que tozokene na étape ya ko lamba matembele naso tout d'abord tokotia mbisi na biso oyo na moto etoki après tokolongola miku après tozokaka misuni ya mbisi après tobandi kokata matembele na biso matembele oyo nazolamba eza matembele baliaka ngo na loso na kwanga soki po lingole na fufu yo kaka me mingi ezalaka loso na kwanga po matembele fufu pe eza ya ba mama boyebi. Donc c'est ça nazobanda déjà osala bilo na biso donc na deuxième étape na biso bomona ndenge na kokata matembele na osala mbisi après tokoti na enchaînement. Merci na lingi bino mingi me bo s'abonner na mona ba abonnement na bino te bozo aimer te bozo commenter te ba maman neti bozo exister te. Qu'est-ce qui se passe? Bo se pela ba plan na ngate na tika na nga donc ce qui bo se pela bilo na osala bo sala nga sin na mona pena sin ke bozo commenter bozo liker bozo aimer bozo partager bozo s'abonner et osala nga kitoko mingi yango wana bana na ngai bisika nyonso boyali bo s'abonner oka loboko mama na bino po loboko oyo nzamba pambola soko la te etali yo soko lingi ko s'abonner te okokele na libala kuna bakotuna yo la bata matembele ko bete bisu pai pepe ko moyibi mpo yebi olamba te talaka wa talaka miso ngba oyibaka mwa mayele ya libongo merci na libino mingi biso yo tozokata matembele na système a Congo te to bossa na te bisika to uti quand même ala mboka na biso ya pe na bilengi nango Congo na biso eza na bilengi nango awa sikoyo nazokata matembele na biso bozomona nde nakokata matembele na système ya loso ubie kwanga po ya oyo toliaka na semun tobwaka yango tobuka yango kala maboko bokialala obwaki me oyo sikoyo naosala yango na système oyo ya kokata boye omona kaka te matembele na biso ya matembele mukonza bandunda otamaya te ya okolia matembele didi osenga kolia matembele ya didi mignon garçon belge akolia matembele mignon. Et la petite taïfa
bombela pe aimer osenge aimer otende bana ngate ba kokala ba kombo na sa ba confusion Didier osenge aimer otende ba kombo kokana yo ka bana ba garçon mo boy ba lava ba mignon garçon tosalaki soupe na biso ya poireau tosilisi soupe sikoyo tozokota na recette na biso ya matembele bomoni awa papa cameraman so akoki kozwa tokati deja matembele totokisi matembele ndambu tokati deja awa ndembi na biso poisson na biso totokisi tolongoli deja bamikuwa poisson na biso ya rombisi na biso ya kokauka pe tosali nyonso matungulu na ai yango yo tomate ya mbuma yango yo mungwa na biso poivre na biso na muscade na biso tosilisi sikoyo totiaki deja mafuta na biso ya moto na moto mafuta na biso deja ebeli nalingi nasala mwa petit detail ngai matembele nasala yango mingi natiaka mwa mafuta mbila mokie oyo saveur na biso ya matembele oyo ya Congo mo mafuta mbila ane elongwa te nasangisa yango sikoyo na huile papa cameraman landanga tozotia matembele na biso ya moto matembele na biso tozokalinga kama bomona nde matembele oyo esali bomona ndenge ezopesa eba mama bomona deja matembele eseka na nzungu natie mbisi na biso mbisi oyo natokisaki mwa moke na mwa mungwa misuni ya mbisi ezalaka makasi natokisi yango na mwa fedu mpona elembisa mwa misuni ya mbisi na biso bomona matembele oyo tayeba mama mama soko ebolamba te luka mama spaghetti luka mama spaghetti luka mama spaghetti tala matembele mama didi osenge akokata mosapi didi akokata mosapi didi yo okokata mosapi Kertis aussi mama bébé Kertis na tie sikoyo mbisi mama bolimbisa ngai nazalaka mongo biso ba mongo biloko na so tolambaka mbisi fo ezala vraiment so na olia légume fo na sentir que légume na olia ngo nde na mbisi ya te ke kaka légume na légume biso biyogo te biso tokola bongo te donc naolakisa bino elambeli na biso ya mfumbo ya biso bamama ba mongo bon awa sikoyo natia yango mwa sel bon bato mingi basala sel bapesa bamesure me ngai yanga mesure ekota deja na motu donc mwasi na mwasi bekanga alambaka nzungu na ye mwa mesure ekotaka na motu mama loboko nzambe apambola loboko loboko joba loboko oyo pesi mbanda mbote loboko ojama te sikoyo tomélange biloko na biso apres tobwaki sikoyo matungulu na biso tobwaki lisusu ndembi na biso tobalusi boteni nga rigueur te nazolamba ndenge nalambaka donc totie biloko na biso nyonso natie poivre noir
Pas vraiment après ça va bien pour les légumes. Natie muscade na biso. Boni bisanga muscade na biso eza ya sika. Oh tonana petit nanga Curtis. Donc assistant à la cuisine. So na olamba de la sima bana ba ba kolamba. Donc ye mo ka bi maman nga fona za l'assistant na yo. S'abonner, liker. Pouce bleu, liker. Donc assistant nga donc Liker. ye alingaka bato ba liker ba abonner bato s'il te plaît bon liker. Donc tozotia muscade na biso. Muscade. Tozokalinga. Nazotia mwa moto po moto eza na se. Tosangisi. Tozomeka un peu kokalinga ngo ensemble. Soki matungulu esangani bien na matembele nde wana nakoya kotia tomate ya mbuma. Donc naotika otoka mukie après tozongela bino tant tokotia batomate ya mbuma tokalingi après tokozongela bino. Me matembele na biso tokolia yango pamba yango moko te tokotumba soso ya kotumba. Ouais. Nde tokolia yango na matembele, n'est-ce pas Curtis? Oui. Tu vas manger aussi, hein? Ah. Papa Didi aussi. Tonton Didi aussi? Oui. Ah, ok, c'est bon. Allez, dis aux nos abonnés, qu'est-ce que tu veux que les abonnés fassent? Il liker. Il dit. faut le regarder, hein? Il like. Vous likez. Et vous dites à votre ami de liker aussi. Oui. Et je vous aime. Ok, merci. Ok, mon assistant, maintenant, laisse-moi préparer. Après, on va faire autre chose. Je vais faire de... Ba mama bomoni ndenge matembele na biso esangani na ba épices. Sikoyo totie tomate. Oyo na wala manka na tomate ya mbuma ni tomate ni nzanza. Donc bokamwa te. Natie bouillon nanga. Bomoni bouillon. Bouillon nanga. Bouillon yango yo. Oyo eza ya ngombe. Mais na check ya légumes pe ezali sikoyo na mélanger tomate na biso na matembele na biso. Mélanger tomate na biso, mélanger yango bien. Tomate mélanger yango totika yango etoka esangana bien. Tokutana après bana mai, tokutana après bana papa, maman, mes soeurs, mes frères, binomoko bomona elongi wana bomona matembele ndenge ekomi na nzungu. Donc matembele na biso ekomi presque na kobela. Donc tokalingi yango vraiment bien binomoko bomona kaka. Donc totie kaka tomate ya mbuma kaka linzanza te. Sikoyo boyeba elengi nini eza na matembele oyo bomo anzambe bozangi kaka kozala nenga na mixa bino lekker loba ba flama lekker matembele oh plan Curtis et yo moka lobi maman ça c'est plan Curtis hein. Donc vraiment muta komeka ndenge na sali boy pour changer te. Yo moko mona bilenge eza oloba mwasho yo
Donc tokolia on a loso. Tokolia on peut na sauce kotumba. Bon sauce na biso kotumba yango wana. To saisonner yango déjà totie. Tozo fini quand même. Ma so kotumba tokobeta yango mbala sima. Lelo ezaka pona soupe na biso vert na matembele na biso. Merci beaucoup Thomas Suka tango tokopiche matembele na biso. Awa totie mai oyo ngala lingami kolamba toloso na ndenge na biso moko ya mboka parce que wana naeba ko contrôler yango bien. Awa parce que tolosa tokolia loso na matembele na soso kotumba. Congo ba mama ya Congo ba yaya botala bino moko. Omoni matembele na biso ebeli. Donc oyo komi na étape ya finition to belisi sikoyo oyo to mitolia na loso et puis to tumba na soso na biso après to lié matembele na biso. Merci Nasuka to mona boka to tika malamu na lido mingi. Ciao. Bo s'abonner. Lo saborer. Bo partager, bo aimer. Éloigne, oh Seigneur Jésus, les attractions de ce monde qui me mettent hors de la course. Je me retrouve en arrière. Brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de vrai en moi. Oh, brise-moi, brise, oh, brise. Il existe plusieurs façons de dire je t'aime. Repose-toi bien. Fais attention à toi. T'as bien mangé? Envoie-moi un message dès que tu rentres. Tu me manques. La vie est une maîtresse qui nous enseigne les leçons de la vie. Donc parmi les leçons qu'il nous donne, il y a le bonheur, il y a la joie, il y a l'élévation, il y a la réussite. Et dans ces leçons que la vie nous enseigne, il y a aussi des branches. Et parmi ces branches, il y a les combats, il y a l'échec, il y a les pleurs, il y a la tristesse. Et à la fin de ton examen, c'est à toi de décider si tu veux réussir par rapport aux leçons que tu as retenues ou tu veux échouer. Si tu veux gagner ou si tu veux perdre par rapport à tout ce que tu as retenu comme leçon. Mon frère, ma sœur, regarde bien ta vie et ton avenir. Décide-toi, qui veux-tu être exactement? Et Dieu t'accompagnera dans tes décisions. Sois béni abondamment.